Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne sautez abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Voilà, bonjour. Biso Tukoti, Soki Yope Okoti, Zwakiti, Vanda po Kanga Dadi Lingaka, faut vanda penza calme. Pour yoka peut-être rose pepa na yo lelo, nzamba ko lebela o lelo. Voilà. O eza émission ya ba responsable. Na ko lemba ko lebela yango te parce que na yebi pourquoi na zolo ba makamboy. Betu par rapport na bango, moi différence ezali. Pour biso to kende banzela moko boye mo banzela biso to kende ya banzela mo eza très sensible banzela biso to kenda ya banzela moko oyo c'est-à-dire soko sali erreur mawatro ya banzela biso kenda. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ya mona lobaka laisser les enfants jouer, tika bana basakana, tika bana batala pe mission oyo ya bango. C'est normal. Tout ça na eloko autre ko prouver le suezati. Et l'autre train na ngozali to protéger ba famille, to la kisa batu ba savoir vivre, to la kisa batu ba lolenge akozala. Pour ebele bazana ba lolenge akozala te. Alors, ebele pe ba koka kolobate. Ebele soka zana makambo azomona akubanda wapi akosuka wapi pesa biso mikumba na yo biso tokoleka tokolobela yango oza Kanga Dadi et salami pona ba responsable moni oza tant ba responsable Kanga Dadi sami pona ba responsable. Donc c'est pour vous ceux que bi koza responsable Kanga Dadi sami pona yo ba finga raté. Ah, au na sofinga na oti po yo mo se sentir ça dit obimano yo mo kaka po tangu yo koti awa na Kanga Dadi po finga tala Kanga Dadi bande bandia o mona ki ezana mutu mota ko kota afinga soko koti o ko sala exception moko ya ko sakana c'est-à-dire différence aux ala entre yo na ba donc ezamina ke no se ko landara biso te po soko landara biso ozana temps ya ofinga te. Parce que muta finga te mais toloba moi différence ezali na bato batala rabiso ba yebi ndenge biso to kendaka c'est-à-dire awa ba vie ya bato belé zo a sauver awa bato belé ba zo ba part na bango ya moto sengaka partager émission c'est important ya moto sengaka bo s'abonner encore massivement na Tolobe la vie officielle pour grâce à Tolobe la vie ndé Kanga Dadi ozomona oyo nde na lobia 2025 yango eza koya tire kozala et ne pensez pas qu'à chaque fois ngam na nous présenter Kanga Dadi en 2025 to kende banzela mususu peut-être pourquoi pas mais tout doucement malem so bino bolingi pe ngai pe na zala rape wana na ozala mais n'ebsi bino peut-être et aux attentes sous peli solo mo équipe gauche et équipe droite ainsi de suite. Le 3 décembre il faut to pe ça ma précision et me connaît tout ça émission pour obungati parce que tant otala ya moto zo komaga et to zo pe ça pour obungati quoi pour makambo zo bimana Kanga Dadi yo zongela ba Kanga Dadi nyo surtout au mona ki ozwa par moko zonga kaka zonga sima au mona pena ki non on dirait na lobela ki yo metam suna ebi na pe yote ndema na loba na lobela yo metam suna ebi na ebi na pe yote ngaba tuti Kanga Dadi Kanga Dajo
Ça sert à rien. Il y a le problème pourquoi Kangadadi. Na pesimbote na tous les kangadadistes. Na mwana ke lobby ndeko mo akoma ina se wana ndeko big up na yo merci. Ndeko na kangi kombo na yote me na kotala. So na kombo na yo en tout cas merci na yo. Ndenge omoninga boyo sepeli to sepelité. Hein? Ba nzamba bateli biso banda janvier, banda le 1er janvier. Ti l'autre commis le 3 décembre. Donc tozo kende poto si disambula. Parce que tu as une photo sepelaka. So to kutani boye photo sepelaka. So ko moni ndeko na yo ya ko te ya bino na ndenge ya bien. Côté ezaka te mutasimbi Bible alléluia amen bescro au mona luka sala moi litonga biso za mamwana ti biso awa ka boye to ke na ka boye na sengi na ka partage. Merci na bandeko oyo boza ko partager. Kanga dadi tala yango na mobali na yo, kanga dadi tala yango na mwasi na yo, kanga dadi tala yango na bana na yo. Pour et comme un moment où tu kende penza un peu plus loin, tu côté penza en profondeur pour na tout le belapé éducation nandako. Comment éduquer tes enfants? Nandenga mabete. Pour moi, erreur, ezali. Vraiment, merci Nabino. Bato boza ko s'abonner. Abonnez-vous encore massivement. Beau s'abonner. Beau partager. Bandekobé wa mobenga ngawe ezaka non. Batindelenga mission oyo natala ki c'est-à-dire merci na ba o boza ko sala ngo. Beau sala yango. On ne demande pas l'argent. Tout senga kaka. Mitema malamu de bien vouloir partager l'émission pour que ça et comme la paix baninga mususu pour esunga paix baninga mususu soki yo esunga kiyo kolanda makambu ya ba Josué alobaki na mukanda ya soki ya Luc soki ni kolanda makambu wana ti yoka eloko ko pesa o mayele pour Josué ko pesa o mayele te. Je suis au pesa yo mayele te nandenga mabete nandenga bien parce que Bible nous soit tanga ngo Bible za révélation et moniseli on va tanga ngo nandenga zo tanga makambo non voilà Washington ya yo yango wana en direct de Lisboa mboka ya vilo na Lisboa wana Portugal big up kulutu Jean-Nodi Bols et Combs Emile Bamba de Zurich Azalagawana Didier Azalagawana na Pointe Jérimo na Canada pas Azalagawana kanga déjà on est kawapi na leki lelo encore poto solo là pour na sujet moko ya mawa pe ya pasi biso toza awate pona tout panza bato tant tozo baweza mur ya lamentation c'est-à-dire ebele ya bato baza ko confier biso makambo na bango ebele ya bato bamoni vraiment que toza moins utile baka eza ebele mais quand to sola lelo ezaka moko to meka to za solution bofinga pété bofinga pe mutute bofinga pe mbatu to lobela awate mais kopé sa conseil et la couple moko bana Belgique de to sola bona sina sola ki donc na sola moi si les razo pe sanga makambu papa pe azala ki wana papa pa lobiye pa o contacter nga na ndenge na ye. Il n'y a pas de problème. Couple wana basali plus de 35 ans. Bazana bana ou bazali na 30 ans déjà. Vient na biso kulutu na biso azana ba 60. La moisi na ye bazana na bango bien. Mais makambo yuza moisi nde abengi biso parce que ti moisi azo benga
papa zalaki pe wana à ma grande surprise na okaki voir na ye papi ki nga pe na oluka yo ok y a pas de problème. Alors moi si aza ko déplorer moi si aza ko lela mwa moke bazala bien mobali na ye nde nalobi awa mobali aza na ba 60 bilo mwa ndenge wana bientôt azokokisa 61 basalaki mobali asala connaissance na fille moko na Facebook basala connaissance na fille moko na Facebook fille yango azalaki na Kinshasa bon nanga très bien parce que bato bana besoin ya mon conseil fille wana na Kinshasa kende moi si ayi kokanga bango moyena pe na détail nyonso te eza pena te parce que boyebi biso korespectaka baopinion ya bato awa parce que alobi tobimisa te voi na ye eyokana te donc tobimisa voi na ye te me toba makambo oyebisi biso kende moi si ayi kokanga mobali na telefone boyebi kaka na makambo tu akangi mobali na ye na telefone na mwasi yo na Kinshasa zaki mwanini kutu bitumbe salama kipena babundaki ti kutu mbila pa yaki et tout parce que moi si a supporter ki yango te makambo mona ki wana tout bon voilà bref eleki et au sala que mobali ayebisi mwasi na ye en tout cas limbisanga makambo eleka mwasi pe alimbisi mobali mikolo eleki ndeto babo makambo oyo eza likolo ya mesa mpona soleil na bango nazwi solo lobby hier mwasi aye encore kokanga mobali kaka na fille wana ya oyo ya Kinshasa mwasi asu kokanga mobali mais na fille wana asu Kinshasa te akomi na mikili azana Évreux moi to pesa adresse na ye ezate fille yango azana foyer na Évreux tonta kombo le mobimba te mais kombo na yo Francine K yo moko yebi soki okolanda biso luka biso na Lombangu po bazokanga yo makasi soki oyebi te mwasi afouye telefone mobali aye komona susu bazongisa contact na fille wana ya kosakana kutu su te kutu mobali abengisa fille wana na poto mwasi fille wana azana une affaire à trentaine d'années comme ça l'homme a bon mobala bengisa fille wana na poto moi ça va dire mobala tuni mais yo makambo na kanisa ke sila yo telimbisa ngai tout akangi mobali na ba voice ba voice ngo mususu moyo to cha yango ezate ya Francine boyoka bino mona moi Francine yo moyoka moi mukeka pour comprendre keza yo papa ça va et puis le message na ba pena te wete bana mukona ti to sorite na posa na to na kambote na so lo binga jomo na simbi telefone na mona ngote apa ça bonne bonne santé kimeza na beno buti na ndo mataliko na mendo na maboko akuti ndo na bongo zote na posa na simu pe bebe na yote kati kuna show ulongoli na nini na ligne. Voilà, je crois que Francine Oyoka to cheka monda mbuana Oyoka yomoko ke makambo nyos tu eza derrière maboko ya mwasi
Alors, biso to me ça mon conseil. Yandika mabete. Libala eza eloko moko eza sacré. Oyebi ko vanda na mutu bambula na bambula. Ana okende nanu ko pesa pe kulutu na biso conseil na ndenge bien. Oyebi libala ndena lobia eza sacré, libala eza eloko basakana na ngoti. Ko vanda na mutu pendant bambula ebele, c'est pas donné. C'est pas donné. Oyebi basinde bazalaka wana vina biso, vina yo mobali eza pa na ye, vina ye mwasi eza pa na yo. Mais vina biso mingi mingi mibali parce que basi mbala mbela biso. Diable a trop rusé. En français, la colère n'arrange rien. Quand Natango Yaka, ça ne va pas arranger les choses. Quand on maga toujours, makanisi amabe, c'est makanda. On va le baka. Soda bomara mutu, nakanda, na sonya ba, tu peux essayer kanda boum, abimisi aba beti mutu. Kulutu, ngana opeso conseil, n'andenge ya bien. Bosali, bosana bano basa déjà na 30 ans. Je crois que ce n'est pas facile. Donc, il y avait les hauts et les bas. Il n'y avait pas que des roses. Bosali ba preuve tout. Bosana loko mo susu et ko leke la bino ezati. Makambo eza makamuke, kamuke ya mike. Aux assure. Kulu tulimbisa na sola ngina yo momuke na ozela po benga ngando yebsenga. Mais awa na osa musala normal. Aux assure que soki bokabwani na madame na yo. Aux assure que moi na mwasi oyo azana ba 30 ans. Aux assure qu'il y a au supporter. N'endenga bien. Aux assure que ceux qui yo kabwani na sœur na biso oyo. Aux assure que moi na mwasi oyo a quoi assumer penza makambutu. Ah ok non ou bien? Je ne crois pas. Déjà écart d'âge leki. Oza mukolo na ye. C'est-à-dire oza papa na ye. Tango kokoma na ba âge moko boye. Francine akokima. Bo vanda na ye pendant combien de temps? Ko sala erreur oyo te kulutu na ngai. Ko sala erreur oyo te. Je préfère 1000 fois. Boma moto aussi pour sungi a comme la poto. Tikaye a évolué. Pesa et chance. Kokangela ye chance na yete. Pour yo mom to bengse na miki. Alors, pesa et chance. Aventure pesa ezana tanango. Omoni soko kotisi ye trop na motema na yo, yo mto souffrir. Po akomi ya poto mukolo moko ezali. Omoni mto so emikilisika na ba debi wana ezalaka moi ba nostalgie. Aza kubenga, aza contrôler, nazani. Mais à un moment, tant que kuta na mobali oya âge na ye, mon vieux yeba que moi si oyo akobwa kisayo na niveau moko ya kosa. Et puis a koyeb so vérité que yo zambala âge na ta koyeb sa yo. Donc il est grand temps vieux na biso
Nayebi na oyo kana ngayo, mais ngame na opeso conseil. Takado so kanga dadi. Yo pinoza sûr kulutu soki Oumi la poulou na nzoto. Nandega mabete. C'est normal. Aïe se poussani. Ba force, c'est-à-dire ba réflexe monsieur et qui maka et tout. Aux assure. Pour nga na assure que sœur ou bozanaye ou yo boboti na iba mama ya bana na yo. O boyeba ni makambu tout. Et loko bombeza te. A okima yo te na yera pasi. A quoi assumer. Pour vous salir déjà plus de 30 ans. Vous en avez 30 ans. Mais, oyo, admettons le loyo bon, yon a serbo kabwani. Admettons yon a sœur Bokabwani. Ah non, bien non, nous vieilles. Après, on a simplement Francine Kalom. Conseil. Admettons le lot, yona sœur Bokabwani. Aux assure que moi si wana petite wana Francine sobo vandi na ye bokoy ko sala 20 ans. Beta no calcule âge na yo. Donc c'est à dire soko kei vous avez un 60 et quelques. Donc dans 10 ans, on a 70 ans. Donc dans 10 ans, on a 40 et quelques. Donc il y a 80, il y a 50. Donc aza encore, aza makile zo sale makasi. Alors l'inga soit au tambo na ote na nzela. Ah nos présenteurs habitent là où on a koko na biso. Soso alia que l'eau est coquine mon gongo na ye. On vient. Dans un temps, pour appeler ce conseil, ko bo malibala na yote pona boluka kimia. Boluka kimia. Nanda ko boluka kimia. Sœur, yo po pesi li solo na pesi yo pe conseil. Zoatan ya ko solo là, calmement na kulutu. Na mobali na yo. Cause la peut emporter na ba colère te, makambo c'est vrai. Et ko peso kana mais tala pe libala na tala côté bo wuti. Tala côté bo wuti. Yo pe le lope ko décider bo libala kufi. Oki olinga pe mobali. Mobali oki olinga wana. Sort na ngwe kozala. Wale comme histoire mususu. Donc, bon moto. Tiens assez en dose. On appelle ça sikoyo Francine Oyo Azana Évreux. Pas besoin de foyer mon na Évreux parce que si va lander des magamus tout. Bana Évreux. Quand tu Maxi Bondoé. Bon comme c'est là message au pas ya ndeko na biso moi si Francine. Francine moni yo eno potosika à peine yo potosika kumisa nzambe que via longoli yo kuna amemi na poto, c'est-à-dire makambo nyonso tu eza ba circonstances nyonso comme la batu tant que nzambe mta permettre kike ya longolo o ya tikoto mais keba poto wa trucage ça na maya bosakanate mta kosote monika ndenge makambo ne bimi monika ndenge ba récupérer masolo na yo ba ebina place ozali éviter penza comme ça là on attend ba bimeli yo trucage ba sali au fond na sali solo mon na yebi eza ya mutu alibanda te akolakisa mpe bavideo wana te akolakisa mpe bafoto wana te po eza mutu akati leki na biso ngo ya kati leki na biso wana mobali kaka mutu atrika ye
So comme les bango ni to éviter. Mbali mtabeng ça qui na miki. A compter la poto. Et le comme la bango to éviter. En tout cas moi commenter wana to masonde to yokela nde na yokela. Mais moi na kota na modino makambo ezati do sali na suka wana. Mais on a oyeba. Yazo bima zo kende rendez-vous. Tanga zo bima. Abosana ki eloko moko likolo. Azonga ki je crois abosana ki Navigo, je crois. Azongi et nazibosani azongi pour que zo Navigo. Tanga zo pour que zo Navigo, les razo ozonga amataboy. À se retrouver à un hôpital. Amona garçon wana bimelaye. Donc garçon ça y a qui a batami na coin à ozelaye na tongo. Je crois qu'il y a un horaire de rendez-vous, je crois. Batama na sa ozelaye. Abimisa 14 mbeli. A tuba mwana wana bambeli. Et puis tant que tu vas dire que non, ngai sur na 600 non qui ne komi boma. A tuba mwana na bambeli. Na suka filme. Histoire vraie. Mwana wana kweya. Tant mwana wana kwei ya banimba wakimi. Mbele na boga gango. Ya kimi kokima kimaki ati komi bois kama na train akufa azali garçon mondo sa ne sur la livraison sur banini mais adaya ça dit mikili ba compte à rendre il faut qu'on éviter surtout cause on a ba compte à rendre il faut qu'on éviter yo yesika ko bebi sa chance na yote Luka omoni na bombi non na yo mais yo mo comprendre que ça yo na ma voix so yo ki comprendre que ça yo to bombi ndekaka non na yo to protéger yo pe ko biso to yaka ko dénoncer batute mais to yaka ko bimisa tout auto monde ka to bimisa ke bana ko lekisa heure na yo pour rien. Otinda yo obo ya te meto yo tika bo nzela ngo eza clair ta yo za na ba 30 ona za ba 60 ata yo moko omote ko zotia no zizani na libala batu pour rien do yo mto memi zizi yo mto zo mema zizani na libala ya batu c'est pas bien. Mitala na nuage na yo, mitala chance na yo, ou même sa chance na pour rien. Yo assure que yo au Rwanda na vient na biso yo ya Belgique, ou assure que au Rwanda na ye, ceux qui le vraiment bâti yo ye, ou assure que yo ko assumer au Rwanda na ye, ou assure. Tant que yenzo te kulemba 100%, yo assure au monité que ils apportent n'est-ce pas la vie viennent n'importe liwa ils ont vraiment chemin de la mort n'andera mabiti aux akanga dadi nzela wana ils ont chemin de la mort. Tango kokoma na ba difficulté ya makambo susu tango banda kokoka lisusu ko satisfaire yete tango banda kokoka ko sala su makambo mususu te oya lingi onomona na misu na yo ndenge nini bato ba kozala capable na temps wana bando satisfaire petite sœur. Yango wana biso to leki poto pesa yo conseil. C'est à prendre ou à laisser. Maman Francine, vous avez déjà maman.
mais âge na yo oza na âge ebele ya kosala encore makambo ya kitoko ona âge oyo kobala bondo bota bana nona mobali na yo ponzelo olandi même pas na yo moko ya muselulu okobanda ko glisser à tout le temps et puis yo moko banda ko lela keloko nini nango etindaki ngai na kota na monde oyo golela okulela biso etanke ba frère na yo kanga dadi ya lelo eye kobikisa yo parce que biloko oyo mwasi biloko sert aza nango mpona yo yo moko oyebi tokobimisa yango te bato bazala boye mona o tindela nga te mais na ndenge bien boya nzela oyo ya fo nzela c'est-à-dire lokola cohésion kozala nango te eza te déjà écart à âge oyo et ça la peine que dans peu de temps et aussi mbasouti so kolingo revesete ke son ndenge mo to bombia to bomba ka mususu to bomba mais yo mo yebi place ozali pona za na numéro na yo okoma na téléphone na ni na yo koma pipi oyebi nazana mo oui hein aza na numéro na yo oyo chana ebite so eza mwana na numéro na yo na ko laksa yango te esuka na 44 na suka numéro na yo 97 44 à la fin. Je sais pas si vous avez le cas mobile, hein? Je sais pas, mais oui 97 donc 97 44 à la fin. Devenir mon numéro na yo ezali donc faut faire très attention bamboka oye c'est bien peu importe ndengo yeli tamsu nzambe a permettre ki ele kana ndenge wana po ya mikili alors loko mikili mi se ko domeme na mikili mo bina ke no okeso yo okeso ndenge da boye en tout cas abanini en tout cas avenir ezati Michel Mikili a yebe livi na ye. On m'a montré ça na Kangada Dio. So tali, on dit ça tourner hein. On a baki na communauté na biso makambweza ko sakana te bo partager Kangada Di. Na communauté na biso, il y a des gens qui pleurent. Mikolo na mikolo. Na communauté na biso, mabale belé kimia ezalaka te. Mabali belozo mona kimi ezati bato bele toza na masolo bele o na psa bino bo rappeler biso na se ko ba ko loba bo ba ko beta solo mo bo po tellement ze bele to pona raté to zora oyo to mo to comprendre pose makambo ze bele to bimsaka te ke no to zika mamu pesi biso te fo to yo ka ono pena bien so za ka facile leti boy mo to bimisa po to za na misusu masolo bele to na mususu mo msuka na Belgique wana non to bimisa yango te eza encore na sachet ya sika donc na biso mwasi wa teka lopango akenda kopesa mbongo pa ba pasteur total na ba pasteur wana biso akanga da to komba na biso te o to yoki eza te ko so za pire biso to te to lo makambo ndenge ezali ya biso bino tout à l'heure que vieux to sole pe na vieux to zo iton cause na vieux mais tellement biso to sala musala o ya biso toza obligé ya koloba poli. Partagez l'émission s'il vous plaît. Pour makambo comme la yote partagez. To bande na kimia to tika na kimia. Kulutu botia kimia na ndako. Ndako so kimia ezate mawatro. Vous faites la porte mon bout.
Pour na yo mon vieux, nazo bano na ndenga bien. Alors c'est peine na yo. Mais pour na yo na koloba na yo ke nzela wana ya funzela. Soko lingo kufa na AVCT na ndanga nzela wana. Kukatate ke mwana mwasi oyo ya kozalaka reconnaissante envers yo te. Dona. Pesa makambo zo makambo. Yoso pesa ki makambo. Yoso zo ki makambo. O pesi pe makambo te. Pesa ba pesa yo. Yoso pesi. Oso pesa ki. Iya sa pesa ki. Yo pesi o pesa ki. Ekoki. Pour ce que lingo qui est plus loin que ça. Yeba ki oyo kutana na koko muya na nzela. Yo kanti penza, yo kanisi penza. Mona mwasi oyo ya kuvanda ka avandi na iboye. Azela kaneka ka yo. Yo okoma déjà cowboy. Obi cowboy. Fatigant. Aussi okoma déjà cowboy fatigant. Et ça va âge mususu. Hermo il faut moi contrôle que ça sert à rien ma mususu on la tine à péter. Et bah âge mususu. Comme pena on a âge momo boule pena. Et ça la âge à boule zali. Bah âge mususu. Nandenga bien toi batu mais ma âge mususu faut moi contrôle net ba âge wana. Bah 6 na ba 0 déjà ça va âge moko ça dit c'est fini quoi. Ce qu'il faut pena hein, qu'on réparer ma erreur tout. Pour belo mona dam supa ngindi par exemple na ajuana. Do yazo itango sakanate pona ye po azaki ne loko te. Tanga yo zo sikoyo, c'est-à-dire puberté so betu na kimkolo. Pleurer Jacques. Sikoyo to solesko bien. Pour la kende pour la 6. Francine yo olingi vie oyo pour la nini. To ba bena bien olingi pour la nini. To longola kimikili oni olinga vie. Olingi pour la nini. Banga répéter hein. Banga kate hein. Dans le monde en envers quoi. Donc 6 c'est balouki 9, 9 et balouki 6. Vieux ça quand même mokolo. Yo ça quand même moi moké. Olingi pour ani. Olingi bogara vieux, to lingi monga vieux, to lingi mikila vieux, to Olanda qui vient nini. Et le go Olanda qui wana. On assure ce Olanda qui par rapport, on assure par rapport ça va continuer. Je ne sais pas. Appelle au conseil. Vieille côté no siko Francine pour na yo mo mona alande la oni. Aole la. Vous assure que ceux qui botir le balé beaucoup vendre à 15 ans. Nous vendons plus de 30 ans. La sœur dans limité. Et comme oh non nan limité comme à 2 ans, nan limité. Et là on y va la soukali. Libanda kitoko. Oui, dis moi Kiwana. Libanda kitoko. Et libanda mon pépé ya bien. Mon pépé moi si ko tikali tolo pour lélé. Hein, pendant longtemps. Oko yokazuna. De place au monde appena que non libanda mon pépé ma bé soignez na palais au monde trop bien on assure zaki dossier moko très sensible ils ont risqué libala ekufa moi si auti Kinshasa wazana œuvrer aye pour
aya ko azana Évrité na Évreux 27 000 na mo batu bele côté kuna donc aye kotia zizani na libala bato siko batamwe pa mona autana chomo jonzo mo neto ndira zu mutasika on a vu petit moko il y a 30 ans na ibisiyo nzonde tala niveau petit ça kenda bilogota logota ya kulogota ya kukabila yo mukutene kanzi yo mwana muke alelisa tata mubimbi yo bite mwana muke asalisa tata makala donc yo kuta mono donc yo kutu donc ça dit soit raisonner soit avant de raisonner bien donc de se dire lianga tatu soit avant de bouler bien ce que donc ne bozana zo bouler ce que vie yo ko sokane aussi mwana moko boy keba même okilia baby yo kutana e bongo kansi ko na tsoji mwana monzo kandi mwana na asia guta déjà ma père wawo lo baka o na ju petit mo ba uti Kinshasa tala makambo merci na mboko e ba obenga nga kombo mona o comprendre te bato bato yo boza ça dit bato bolo ba portugais boy bisana non po ngapena za bato be balo ba portugais boy expliquer on calme parce que non comprendre bien te donc ba obenga nga neki kote mo boy oh ya vilo kulutu abinanga papi gento lo bela vie mange vel oh ngabi oh vie ouais yo noza na fosa bina papi gento lo bela vie mange vel ngabi nga so ba surnom habité yoza papi gento lo bela vie mange vel ah parce que vous me regardez expliquer un peu na vous comprendre te mange vel les anines mange vel donc papi gento lo bela vie mbali boso mo va pesa pena oh parce que dobe nganga papi gento lo bela vie wana pene zali wana pene ikukana pour to lo bela vie za ngate zali kombo chaîne oyo to lo bela vie ko ngandi lo wana représentant nango nde balatsango papi gento lo bela vie ngamu bena sepela nango mais ce qu'on vient au baksasoso papi gento lo bela vie mange vel ah vous expliquer la pardon parce que et tu t'en souviens salinga t'en souviens trikenga moi ça non pardon mange vel bon bien amigolo et papi gento lo bela vie mange vel bon merci hein so mon connait pêché le va boya raté merci kolutu benga mange vel merci Nabino bandeko bolandi biso à très bientôt né le bien pour qu'on a besoin à tozala tozon à Paris après Paris tozon à Suisse tozala Paris place tozalaka après Paris Italia d'or côté aba de Casma mutonanga de Casma tera Patrice Mogrosso côté aba pasteur Kipe Mambo to jala kalate wana mboka nanga sema mikolo na keta nazoya Italie puis non beta Italie moi ya vite fait t'attends merci la bino bandeko bolandi biso qui mieza mobota na bino âge à réflexion et ça âge on ça sous aventure te so potani bien mokili yango ata mwana mwasi mokili yango na temps aux attend ça sous aventure te concentré pour la vie na yo concentré pour la vie na yo moko ntako santé ngana pesi yo conseil etant que ndeko na ngamo na bombi utanga kombo na yo mobimba pona za kombo na prénom na nom na poste nom mais na utanga ka prénom mais na pesi précision il y a place aux alliés et puis na tchema voice na yo pour yoka et puis na pesi encore précision moto bimana ye azana Belgique na otanga combat viété avec tout le respect na bombi vie mais na pesi yo
anecdote wana na pesi yo comment on dit na pesi yo na fongwami muke pour comprendre. Merci. Tokutani na pourquoi. Nena bosana. Kota na tolo bela vie. Au moins émission moto salina grand joueur Bassaoula. C'est une émission. Ben Bassaoula. To sali bongo. Tolo bela vie. Kanga Dajo. Tozela. Tozela voice. Tozela masona bino. Tinda kaka. Yo tinda kaka. Tinda. Comment on n'a pas cité. Tinda. Kanga Dadi. Stade de martyr. Et comme stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Elo kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Elo kukuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Galaxy 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo chandrel Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka ya Kongo pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na ma bebozo sala na moka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé, ça pour la loisir. Et communauté de messie, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazo kweya, la sacrifice diabolique. Pour kolingo zala esclavia moto lokola yo. Yeso akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli, la basta badani. De connaissance Basoko na bana nzambe basinya pata makila Kolanda bangote basi babunga nzela Mbato Osa banto Bankadia Pemba Bankadia Osa bankadia Okosala juge mokolo asuka ye Omabebo sosala boko futango L'homme récoltera ce qu'il aura sémé.
Yesu Kristu akundama sekwa Bino kupoli Yesu boponi barabase Yesu ne Nzambe Nzambe ne Yesu Yesu ne Nzambe Nzambe ne Yesu Bokonzi Tabakonzi Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka La nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo Aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te Lelo yokeyo Lelo yokeyo Sheria mama ati nani alula yote Nani alula yote Na kitoko na yo Nasenga kina Nzambe poto vanga seko seko Nabondela ki makasi Asme ya mama Nakota ki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili Nabondela ki makasi Asme ya mama Nani alula yote Nani alula yote Na kitoko na yo Nasenga kina Nzambe poto vanda seko seko Nabondela ki makasi Asme ya mama Nakota ki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili Nabondela ki makasi Asme ya mama Makambo malekio Okili ya Nzambe mokonzi Epa yo zaninga ya wa mawana mutema ye Okili ya Nzambe